victoire est au Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes appelés à la saisir et à la vivre. On va taper les mains et louer Dieu en le faisant. Gloire à toi, Seigneur, pour ta victoire. Plus fort. Shalom, 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 bisika nyonso bozwami balingami kati na kolo esongo lisusu okutana ngai na bino mpona émission na bino loyembo ya sika na confinement oyo boza na bandako esika kokende ezali te donc bozalaka na branché na canal télévision pour kolanda émission na bino bolingaka mingi loyembo ya sika na Congo Brazzaville na Kinshasa partout bozwami o bozolanda émission loyembo ya sika tika ete nzambe alola apambola bino samedi ya lelo nazanga moko na plateau nazana invité kasi avant na présenter bino invité n'episode ya samedi ya lelo nazana news oyo na kopesa bino sortie officielle ya clip agneau dédié et kobima lelo samedi 23 mai na chaîne YouTube il y a Henri Papa Moula j'adore vous télécharger yango pour esala bien ata ya confinement ozolanda nzemwana et kosala bien makasi frère Rodrigue Yamba zo yebisa bana nzambe nyonso surtout déjà été nouvel album na les choix de l'éternel est déjà disponible pour consommer yango frère Rodrigue Yamba déjà asi si maram nyonso asi na ba nzambe bo consommer nouvel album na ye na seki bino nazanga moto na plateau na yambi bongo mosali na nzambe otopesi shalom papa. Shalom maman Rachel. Papa papi boni santé boni yo to mona raki mwana mboka ya solo. Merci beaucoup, santé ça bien. Nzambe na yo azobati la biso pe azobomba biso. Na bato bazolanda biso eza première fois na tozwa na émission loyembo ya sika ba question pe yaka yo za serviteur dédié pourquoi tenir oyo ya couleur ya mboka na ko pesa quand même beauté na ba téléspectateurs o bato anda biso na Congo Brazzaville et puis pe na Kinshasa na obosa na te ba na vision de Dieu nyonso o balandanga awa na Kinshasa pe na mboka ya bapaya pe mbote nanga pe na bakonza mboka soki na ko répondre mutuna na yo pourquoi teni o ya mboka na koloba ke eza charge ya mboka pe oyo ngai na memi ou bien ndenge na lati yango awa par rapport ya recommandation o nzambe apesinga na temps o tozozala ya ba confinement pe temps o tozali ya ba maladie ou yebani pandémie et c'est makambe na mokili mobimba c'est sûr tout a une recommandation ndo moninga na la tiboé na boy ko chaba veste c'est comme ça pendant que ça peuple que en tout cas makambo ngo to kotaki yango sous recommandation divine ya nzambe na biso bana nzambe bazolanda biso makambo ngo kotaki yango na molimo na mosuni na molimo na prière na contribution na ya prière na mosuni eza ndenge nini ozokabola bato biloko kolia obendeni faut expliquer biso na bozindo kokota oyo charge oyo memi wana oyo lelo lati tenue na place la ta veste costume lati lelo tenue ya oyo ezali couleur ya mboka to bana nzambe ayeba charge en Rosanie. Maman Rachel, est-ce que celui de la veste dans le moment où aucun nango wapi? Et pas été. Tout est bloqué, tout est fermé, tout est confiné. Dans le moment où ata bilamba oyo tuzana ngoya cher, ils na tina mokote, yango to la tiboye. Ils a toge, ce qu'on t'a les a toge. Ouais. Oh ils appellent nini a toge, ndenge za la complet. Na message a été ni oyo elingela kisa justice na Nzambe na kati na mboka ya Congo. Nde elamba oyo esalema pona activité monene ona salaka na bandaka yango année passée na kati ya na date ya indépendance ya mboka c'était le 30 juin les nzamba bisainga initiative ya elamba o na thème oyo nzamba bisinga pona ko bikisa mboka na biso ko soutenir mboka na mission o nzamba bisinga en tant que basai na nzambe apesinga précisément thème wana ezali Dieu au pouvoir et Satan dans la démocratie. Ndeta on a cela qui sortie officielle nanga na campagne de banda na thème wana nde nzamba pisanga inspiration ya elamba o. Nde si autant problème ya maladie ya coronavirus eye avant que maladie eya et si prena ki bisote na ba prière to sambela ki nzamba la biso déjà que eza na maladie moko koya maladie wana bato bakufa ebele mais nzamba biso to bonde là déjà de façon que
bato bakufa te tant tobondelaka nzambe alobi mpe ke ezali mois de février depuis mois de janvier na suka février déjà tozwaki bamessage na mars mpe avant makambo ya corona ebanda tosambelaki nzambe alobaki ayoki mawa na mboka maladi wana ekofrape bato te ndenge ebongisamaki ezalela nde toye komona sikoyo coronavirus eye ntango sikoyo coronavirus eye lokola nzambe alobelaki nga alobelaki biso na vision de Dieu église na biso nde sikoyo nzambe ayebisi nga tala na compte na yo zwa mbongo nyonso oza nango bima na plateau bima na chaîne oyeba koteya oloba oteya bato par rapport ya baproblème puisque oye lokola yo oza onganda nzambe na sina salini na revelaki ozomona nde nayembaka te eza première fois mpe eza loyembo na ngai liboso nayemba na vie na ngai yango on a pu te poser une question wana déjà ok yango nde sikoyo mondi ntango nzambe yebisi ngai naleka na plateau na banda koteya j'ai compris que baplateau na bino koyamba biso ezalaka cher so bandi koteya lelo bakosenga bagarantie banini ozomona biloko wana epuis moye bandimo mbana moko na prédication boye eza mpe pasi ntango nasololaki na nzambe difficulté wana nde nzambe apesi ngai inspiration ya loyembo oyo loyembo na biso ezoloba kongo te corona na kongo te nde kokota makambo yango nazoloba yango wana cela veut dire que naye kosala loyembo oyo mpona koyebisa bana na nzambe ke okotyela bango yo moko omonaki yango nde obengelaki nga nalobi ke na kongo corona te na kongo pandémie te na kongo maladie wana te cela veut dire que totalisi sikoyo foi na peuple congolais totalisi sikoyo foi na bana na nzambe mpo balongola kobanga balongola kolenga mpo diable a profité te c'est comme ça que omoni que comme Dieu m'avait demandé nabima na ba chaîne yango benginga na boyi pété na yebaki que soki na koyemba si et seulement si et là comme tu peux pas nzambe na bisaki nzambe il faut que appuyer nzembo parce que c'est la première fois na yembi yango moni pe ntango na yembi nzambe appuyer yango ba chaîne nyonso ezozala partout bazoluka yango bato bazoluka pe basomba yango nde omoni sikoyo loyembo epesinga sikoyo espace na kote ya oyo nzambe ayebisaki nga c'est comme ça vraiment omoni makambo yango nde yango wana je suis en train de passer pour dire au peuple de Dieu bazoyoka nga corona na Congo te babanga te balenga te parce que maladie ya corona eza moke makasi ekoki koleka te meurtrissure ya Christ bible ezoloba par ce meurtrissure maman Rachel nous sommes guéris ozomona maladie ya corona eza maladie moko te ekoki jamais kosala biso eloko te soki toza ya kotelema na kati ya kondima mpe mingimingi soki tozobanga nzambe totambola na crainte de Dieu totambola mpe na kati ya vie ya sanctification mpe soki biso baoyo toyambi Yesu lokola mokonzi mpe mobikisi na biso corona eza na place ya kokota te mpe ya kofanda te. Merci tozongela yo l'homme de Dieu tosenga na régie otele biso nzembo oyo ya corona o pasteur ayembi alobi ete azana makoki ya kokota na bachaîne nyonso tout mpona kokoteya les temps c'est de l'argent na batélévision yebi 30 minutes il faut pesa bomé il a préféré akende na ye koyemba ayembi ezotambola partout na bato bazolanda baclip baolanda nzembo wana je crois eza koédifier bato kolongola bato kobanga wana donc tozonga juste après c'est parti. Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, je dédie solennellement en ce jour la République démocratique du Congo entre tes mains, ô Éternel notre Dieu. Ndila 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 na Congo na zolela mokili ezokufa corona ezoboma mianda katonda banto yantonda tontodi waningala la munda o mianda nzambi wa maladie ya corona eningisi mokili tout le monde paralysé kisi ezalite o baba shuka tena kazi yako baba moma kabila yote. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face
Et si se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux. Je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui voit le jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ta gauche et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint au nom de Jésus. Na Congo, Tosambelaka. Où sont les hommes de Dieu? Où sont les prophètes des nations? Où sont les enfants de Dieu? Où est l'église de Christ? Awa na Congo, nous disons Awa na Congo, coronavirus, Awa na Congo, pandémie, Awa na Congo. Où est le Dieu d'alliance? Na Congo wapi Nzambe ya bomoi na ngai taleli na mitema Nzambe ya kosalela bantu na Congo te. Bato bakomi okufa lokola batima na mokili mobima Nzambe yaka nano Yesu. Pasteur Israël Papi Tomba, je dis merci au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour avoir donné d'avance le Congo dans les mains de Dieu. Sinon, ça serait une catastrophe au Congo. Congolais, mettons Dieu dans les événements.
Voilà, merci beaucoup. Tous nous sur le plateau parce que ça a un clip pour moi qu'on a toujours décortiqué. Mais donc, vous découvrir l'homme de Dieu Israël, papier, ou Asani Lelo, Oyo, Nzembo Kitoko, ils ont édifié Bananzambero, ils ont dit bon, le titre et ma contribution pour mon pays. On a dit titre et album na yo Saliwana. Pasteur, toujours un message, après Nzembo Oyo Yembi Oyo. Est-ce que vous raisonnez sur ça les sous Nzembo mususu be suki ka na contribution na pona mboka na yo et puis ozongeli na yo veste noire qui pasteur. Bon Rachel, merci beaucoup. Na lingina ibisa ba na Nzambe normalement Nzamba salanga grâce ya ko expliquer ba Nzembo déjà. Nzembo na ngana zwaka d'abord ndengeni. Tango nakota ka prière. Nazo sala baka, nazo intercéder. Ngana sala Nzembo na kati ya prière. Okomona na yemi Nzembo mobimba petit kali bongo et que on corriger le bata mo côté. Et bimi pe ka bongo et kali pe Nzembo. On comprend. Si ko mutu no oyemba na otesco ezalaka ba inspiration Nzambe na kati ya prière ton oyemba ka bien ezalaka mususu parce que ezalaka yo oyemba na yo te ndongo zawa no za kino passer ça album na liboso Nzembo na liboso oyembi ko ezalaka mandeni. Non, on notango quelque part bien za na bateau ezalaka ndenge inspiration ezoya wana on notant quelque part après oye ko sala yango prière nanga tout na salaka ezalaka enregistré. Ah d'accord. Parce que ma domaine qui pasteur Nzamba apesanga don salaka délivrance salaka guérison guérison physique guérison spirituelle dans un ministère nanga ezaka na effusion à Saint-Esprit ozomona. Et puis tant on a dans une équipe mobimba y a intervention sur le domaine wana utioloba. D'accord. Si quand on a sambelaka na ko sambela te sans que na enregistrer Pierre nanga pour na déjà que na kata Pierre nanga ezana makambo ebele o Nzamba bimisela kanga ba ainsi l'Éternel pour na batu ba prophétie ya batu bongo et puis ba Nzembo ngamo na sala na passa na chorale vocale ezaka chorale mobile du monde iskana banda yeba sikoyo kuna na bandaki ko nazaki na arc na sima sikoyo na bandaki ko envier mingi ndenge déjà na biso Daniel Kashala ona linga makasi ndenga wana yemba sikoyo taona na domena chorale nazaki na envie wana mais na bandaki ko kokate na bana kokate na bana kako na tikeli kana ko détail exact ou bien voix exact. Non kokate plus d'abord il y a voix na ngai bana ko permettre ngana sala validité. OK. Na tawa na pe et puis pe lisusu na chorale na bana ezoko na zoko kate. Espace exact quitté. Espace que ay ko sala parce que une fois na zo yeba na église moto na ko yemba tango déjà na biso moko David Nzamba molima ne eza na kimia akufa déjà. Un jour, on m'a dit que na posa ko banda ko l'idée apesanga micro en plein kit na simba micro na ko boka tailo ko côté. Je crois ça la bongo pour asuki sanga mais kati na nga posa wana ezalaki toujours sikota na bandi ko sala manzambe na tiki choral nzamba benga na bandi na komi pasteur nazali kana posa parce que mama Rachel nazali biso lika moko tango Israël papito bayembaka nzamba sepelaka yango ndoko na tana yembaka ezana ba des fois mingi batu bakweyaka mingi molimo ezwaka batu basakolaka ozomona. Quand je chante Dieu aime quand je chante et ça manifestation belle salema parce qu'on a bana tiki ko yemba na mona ki musala ki pasteur na ko yemba na chorale c'était la même chose énergie ezo ke dega ndenge moko na tiki ko na chorale na bandi ko sala ki pasteur lokola kati nanga projet wana ezalaka ya ke na il faut kana l'idée ce qu'on a ça ndeni na bandisco yo komi former ngamoko na ko l'idée ko beta maboko ko chala ko sala balide na bandisco ko sala ngamoko na kati ya ba intercession nanga on comprend tiko et puis à un moment nous avons pas de difficulté dans une église il y a orchestre na salle na zo équipe nanga intercession na komisa yango lokola chorale ya église. C'est par là maintenant que tant on a bandit ko sala makatema ke na sambela ka makasi
na kati ya ba prière pe nzambe siko yeko pesa nga siko yo inspiration nzembo na ko maîtriser ba temps na ko banda ko l'idée parce que tant na yembi ba tebele ba nimaki na ko yemba comme na banda chaque culte na église soki ba mise na nga ba sa ba église bazo yemba il faut nga pe na yemba nzembo tout en jour ba to bi yo pasteur na mungu pasteur penda yepe il fallait que les bana na ba yemba faut que les bana ba yemba et pasteur mais ngana bana juko sala déterminé nde o monisco na kati ya ba prière ya na bisa bana na sabazo landa biso to négliger ka prière te répondre na mutuna après oyo nini contribution na pona mboka nzembo oyo saliwana après ya ngozo raisonner nini est-ce que esuki kaka wana bien au sala esusu wa nzembo ya ona banda question nde na lobi place wana na za déjà na banzembo nde na fandia wa plus de 20-25 chansons d'accord et ça déjà nanga pe dans na mona ki déjà que nzamba pesinga likabo na banda ko luka na banda ko kanisa na ko taper studio. Tu comprends? Voilà pour ma COVID-19. COVID-19 ça coûte tout. Donc c'est na ko taper studio un jour. Pour na banda lobake et sengeli ne na za pasteur Nathalie Sabatuke na yemba pe na chorale. Bon, moi, on peut commis boyer, tous ceux qui comprennent le bata coupar bola. Et ça la pasteur chantre yembe comme Nathan mo boyer a commis pasteur. Mais même tu commis pe siko pasteur a commis pe sous chantre donc abi que boyer en bon on surtout ka bino monter que yo ba ben on va ndulema on peut ben na campagne faut mo carburant non to kumba on ka biso surtout to wadanga. Comme confusion on Maman Rachel, dans moment où depuis Bible, le pasteur n'a pas yembi, batambo la kaka kiskamoko. Il y a une onction, l'onction c'est transmettre, l'onction c'est transmet. Il y a un moni ba pasteur ba mi ko yemba, ba mi ko comment ba pasteur parce que tant ba sala ki temple. Qu'est-ce que Dieu avait recommandé? Na ba recommandé ki ba yembi ba sala wana. Ozomo, cela veut dire que le yembo na diteya isa eloko. Vous comprenez? Il y a des gens qui ont mais na lolenge ya loyembo. Si vous avez un nzembo ya contribution na yo to mona rato zo mona pe ezole ka betanduke ba musicien ya mokilo bino bobengaka baza so ba yembi bo fo aluka donc moi enveloppe moi be uta likolo po parce que yembeli eza contribution na mboko yembeli mboka sko yo est-ce que c'est là qui étape wana c'est là qui ngobie au sala ngoka gratuit nde nzamba ibisa kiyo ki ozwa mbongo no nyonso to za kinango o pesa comme don et pas la bana nzamba est-ce que l'équipe peut pas konja mboka pour na ba sala moi enveloppe moi ni na contribution o sali pour na temps o ya pandémie o ezui mokili mobimba pe mboka. OK, merci beaucoup maman Rachel. Na mutuna liboso na silisa eza déjà na tout déjà na préparation pour na ko se suba chambre sous na kati otokomisa ko kaka album parce que les temps na bana ko zela Bible ezoloba nos pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Nos voix ne sont pas les voix de Dieu. Ngana bana ko zelisa na bana ko yemba soki ka ba album nzambe pe na makaba ko na ye a pesi nga sikonzela. Mama yo so manzembo moko ya liboso obenga na plateau na yo kuto kamwe. Nzamba tshelo boko afutinga na ba sacrifice oyo na sali na kati ya musala na ye. Yango siko toza dimanche de to kota isusu na banzembo mususu na kati ya studio. Siko pona oyo lobi ya ba enveloppe wana. Na yebi ke bato ebele pe bayembi na temps ya corona nazobongisa nga na yembeli corona te na yembeli pe mboka te me na yembeli nzambe mpo na mboka na nga na temps oyo ya corona vous comprendre na tomboli nzambe mpo na koloba ke corona eza na force te mpe na kongo mpe kokota te c'est ça maloba na nga nde yango wana nde nasali yango oza na ntina pete enveloppe lelo soki bakonzi babengi yo ke okende yo mpona par rapport ma récompense moko ya nzembo ndongo oyembeli nzambe na temps oyo ya mboka donc l'homme de Dieu ozwa te alobaki eza nango maman Rachel oyebi mosala na yo oza mapambola yo soki nazo répondre na yo eloko tu moto asala mpona nzambe efutamaka na nzambe nzambe mpo afuta moto afutaka na nzela ya bato. Vous comprendre? Bible ezoloba que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu est le rémunérateur. Musala na sali pona nzambe na mission oza mapesinga na kati ya mboka na nga Congo. Mokonza mboka tango atopisa 13 mesures première fois avant que confinement ebanda. Mokonza mboka lobaki ni
alobaki mutu nyonso aza na apport ya kopesa Ouais. oza na prière asambeli oza na nini sikoyo nde nzambe apesi ngai inspiration ya loyembo na mateya parce que awana mpe naoteya te nakomi kosala de te nazoyemba omikabola ndenge nini non c'est la même chose nazoyoba ke loyembo na liteya eza ndeko moko so omoni moto ayembaka biloko vaguement non liteya il faut euta na kati na liteya loyembo il faut euta na kati ya liteya pasteur na temps oyo toza oyo ya bamesure au chef de l'état apesaki baeglise nyonso eza fermé baactivité moko te ezosalema bozovivre yango ndenge nini sikona sisa moto na liboso mpona kenda wana te nde na banda oloba sikoyo ke nzambe nde afutaka nde mokonzi alobaki moto ozo apesa part na ye nga na spesi part na nga nakokaki mpe kokende te nasenga mbongo te mais so bapesi okozwa na yango nalobi soki nzambe apamboli ngai nakoboya pwane oboya te ata pene mpe ndenge banzembo ezobeta nango boye so mpe moto azala besoin kosomba dvd aosomba na ye te mpona kosomba moto akosomba te nalobaki boye nazalaki na websa lobi na tv en direct nalobi boye biloko na ngai nyonso ya liboso ya vi na nga wana eza liteya nazopesa mpe bana nzambe ya vi na ngo nzambe apesaka nga nazoyeba nzambe apesaka motuka nazwa yango nazongisela yango nzambe nasalaka sacrifice eloko nyonso ya liboso nzambe apesaka nga motuka na nga omo nayaki makolo awa nakumbaka te bato balobi me nzambe motu otamba makolo mpo anelebi te eloko nasi napesi nzambe soki na bandi kokumba yango taloko neti nasali eloko moko te ezosalaka misala soki yo mpenje olobi papa tindelaka motuka no edenga ekoyede yo ezosalaka misala ya église ocomprendre loyembo eza ya liboso epuis nzambe ayebisi nga te titre yango eza ma contribution pour mon pays soki nateki yango eza lisusu contribution na nga te ozo comprendre mais moto akotala alobi ke te en tout cas pasteur asu parce que bakonzi batali tosungi bango mpe makasi akozoaloba te pasteur asalelaki mboka biso mpe tokanisa pasteur eza lisumu te mais koteka nde ngai na koteka loyembo wana te atosenga coronavirus eza maladi ya kindoki maladi ya molili ya satana sami na maboko ya bato mpona kodétruire le peuple yango nazolo nayebisa toujours bakonzi chaque fois nazoteya bacomprendre mpe ke bamesure barrière bakashne mai ya maboko badevinta eza mabe te eza l'une des solutions mais solution ya fin mpo maladi ezala te esila ezala efface eza prière ocomprendre eza prière yango mpe nde nazoloba ke na niveau wana nde esengeli vraiment soki mutu omoni koleka na chaîne a yo moko oyebi bachaîne otuki oloba makambo awa chaîne eza chère soki bakonzi bakozwa ata loyembo wana po eza tocontribue mpe sur le plan spirituel na souffrance oyo eza na kati ya mboka bato ata loyembo oyo eleka ata bapesa ata accès na bachaîne nyonso ndenge bapesi mpe baaccès na babiloko ya bakashine na badesinfectant bana nzambe spirituellement bakosala nini bakozala mpe consolé wana préoccupation na yo oui ça je demande parce que eza lokola produit nga nasaleli bango mpo bango nde bazokonza biso sur le plan spirituel bakoki konéglige spiritualité te c'est très important et puis naosenga bana nzambe nyonso bazolanda nga soki moto alingi azwa nzembo parce que no batuni nga makasi bazoluka papa nzembo foka tosomba nabi na koteka te mais na bana oloba sili maladi ya kindoki oyo ntango nasali mosala oyo esili mama rachel oyebi eloko komelinga ba dvd nyonso na basede na multipliaki ezalaki na mbongo na ngai na sac natambolaka nango na nini box na ngai ya 1 tera ezalaki na bamatere na ngai ya bana ebele ya biloko na ngai banzembo mosusu ya sika mpe ezalaki na kati oyebi ke ntango nazolongo église c'était une soirée comme ça un certain jeudi nakoma na moshi mpo nakenda ndako mama bato ya moto baye babendi nga sac nyonso ekenda nyonso ekenda natika mbongo tuna banda kosala yango mosala oyo ezalaka na kati ya sac wana nyonso ekenda pour te faire voir que Satan abombisi loyembo ozomona esili nakei pa ya moto amultipliaki baza nafuti mbongo mosusu bibisala biso susu ataba est ce que omoninga ata na dvd ata na maketa banda azwi mbongo azolinga kobisa biso ba dvd te mais nazosenga si ya quelqu'un de bon cœur na kati ya mboka ezala mokonzi azala moto bongo nzambe apambola alobi ke te ye mpe acontribue na likambo moko oyo pasteur comme ça nga naza na mbongo to multiplier to kabela ngo bato parce que oyo eza prière tokoteka prière te mama Rachel batekaka prière te comme ça abimisi yango ebele ata bakonzi bazokanga basala yango bakabela bana na nzambe na ntango oyo ya confinement bana nzambe basala nini bayokaka bazala consolé
et matisa foi na bango. Merci beaucoup. Je crois que le message est passé. Na ba konzambo ko azolanda biso parce que kana ki télévision balanda kayango vraiment pas ya ba kondi. Donc je crois boye ki kolela ya kusana nzamba zo senga na bino bo sunga e bo soutenir ye na contribution ya sali po na mboka. Question on a posé yo par rapport ya temps oyo ozo vivre yango ndenge nene. Puis avant que répondre nango non senga na régie bote la biso na temps oyo ndenge na yamaka chantre moko na temps oyo ezali temps moko te ki temps ki bino ba yembi ofandi kaka bozo le biloko nyonso il faut ko répéter rapé. Donc ça doit illustrer répétition ya frère Pitou Mwanza. Donc azape l'homme de Dieu lokola yo yepe azo répéter na temps wabi maman Rachel nga alali boete na vandi boete na temps ya confinement faut esengeli na répéter pour voir na ngebe baté ba chantre na ngapé mingonga bi baté parce que après confinement même surtout relancer ba moko album payer ba ngo et lobby mo na nzambe na RDC Corona okozabi sauté dans deux ans na to bomba na sama kila ya Yesu Kristo. Réponse à question na posé kio tant que mo na nzambe. Merci à Rachel. Olingo yeba comment toujours se retrouver. Nathan autosa live M-Pesa, Airtel Money, Orange. Ngai na programme d'abord danga na temps confinement parce que confinement est le vite que to ceux qui va suspendre l'église pour éviter que to kanga mino côté. To kanga mino côté. Mais nazo pesa matin tous les jours. Na du lundi au samedi de 12h à 13h nazana tempo ezoloba mettre Dieu dans les événements le coronavirus to ko tsande nzambe to impliquer nzambe problème nyonso ya mwana na nzambe pour mtu okozwa na vie il faut ko impliquer nzambe na problème na yo. Et puis chaque mardi mercredi je disais pas jour na biso ya culte église vision de Dieu nazo ça la prédication de 17h30 à 19h juste na ko ngai na tie numéro M-Pesa na do sala na nini na Facebook live na kombo ya Israël Papi Tumba et puis batu pe balingi bazwa nzembo na biso bakota na YouTube na biso na kombo ya Israël Papi Tumba ba télécharger nzembo comme ça bakozala nango bayoka yango. Donc na ba bazolanda biso pasteur Papi Israël Tumba lobike akanyi maboko te apesi programme na ye. Donc de 12h à 13h on a live Facebook. Israël Papi Tumba Facebook, Israël Papi Tumba YouTube. D'accord. On peut se faire numéro de téléphone parce que question on a posé déjà na moni déjà réponse na moi la kisi que kangi ma beaucoup côté aux autres ba na nzambe na ba réseaux sociaux. On va dire que peu important ya numéro ya M-Pesa na bongisa pour nzamuté. D'accord. Oh et là moko ebeti na kati ya na moment oyo et puis confusion entre ba peuple na ba pasteur en tant que pasteur le wana opesinga nzela na nina yo na bongisa ndo moni bazo condamner bato ba tsheba numéro M-Pesa numéro ba tiko cash na église pona ba offrande eza les soumité ba condamner le wana te mais pasteur nata confinement bandimi ba fidèle na bino bazo sala te to vena bandako siko mbongo oyo akotinda na M-Pesa kuuta wapi maman Rachel bato mso bazala bato 10 jours yo il fallait que tu na mona matama na yo wane konda metala na confinement soko tali bien matama ya bato se vivre parce que kolala kaka pongeti kaka kolala bazolia maman nzambe totote ya azanzambe ya prise en charge est-ce que mbongo soki ba bang ya mokile kangami eza confiné bangalola eza confiné te cela veut dire que batu oyo esengai pe koyeba ke nzambe azate nzambe akala o akitisaka bamani na bana Israël lelo ezali avant ozwa mbongo l'homme de Dieu esengeli oluka maman Rachel ko okoki koluka ndenge nini tandis que babureau tout eza kokama maman Rachel azoloba boye soki babangi ya mokili eza confiné banga nzambe eza confiné te eko ya likolo nde nzambe azopambola toujours baoyo ye nzambe nazobi tosala nzambe ya prise en charge biso bino baoyo tondimela Christ bata ya bo topesa badimi na biso na baeglise baofrande na biso tosunga misala na nzambe nzambe na kotika biso te parce que tanto topesaka nzambe wana eza kobombisa poke na bata ya passe pe ya bo nzambe pesa nini azongisa banzela osoko bandi kotuna témoignage yake ozuka micro na otiango baladere na nzela otuni bato ke bozwaka ndenge nini okomonaka ke nzambe bato bazozwa mbongo tous les jours bazolia tous les jours kitoko makasi yango mpe bazongiselaka mpe nzambe na badimi wana
na basali na donc côté un peu ça côté nini tout wana ezala ngo mabete soki yo ozolanda biso babi confinement nzambe asalaka makambo na ndenge na ye so tekaka matembele lokano ndoteka na zando bakangi zando tango na kwena yo wana rien n'empêche que soki le lozu moi mbongo no ya dim oki rotika na église to potinda na un peu ça eza lisumu te mama Rachel biso ofandi boye moni mundimo ngana che numéro te un peu ça na chete mais ba condamner basala nzambe basali likambo wana te parce que au fond ba bible pe boza to di journée ba ndimbo maman ya Rachel au fond ezali offrande ya biso nzambe azala ngo posa te mais offrande na biso wana nzambe azoluka nini tango tuzepesa offrande na biso elo nzambe azoluka kaka reconnaissance na biso yango nde mpe omoni église nyonso na biso révélation lokola bote église nyonso eza na oyo babengaka hôtel. Oh, il n'y a pas d'hôtel sans offrande. Vous comprenez? Et vous il faut pas comprendre que une fois aux sambé l'anzam, à tous les gens qui ont ce qui est salé il faut au salé, au tcha offrande de la hôtel na yo. Vraiment. Vous comprenez? Il y a des gens qui ont ngoma bete. Tu vois que au milieu na Congo, ngana na zote besa ba congolais principe moko ya vie. Na kati na vie, au lieu de condamner, il faut chercher à comprendre. Na zo répéter ba ton so ba congolais bazo toujours soirna na ezike loko ezate boko nié ba sacrifice basala nzambe o basala bambula babikisa bino kaka pona inimera même pesa bo bandi ko finga basala nzamba osepela bongo te je répète au lieu de condamner il faut chercher à comprendre. Merci beaucoup. Mot de la fin, nous comme déjà vers la fin. Émission Ebi télévision Ezali Kamboya Tango message né pasteur qui kopé ça na bateau bazolanda biso ba fidèle pe église na yo ne pona mboka ndenge na ta o ya pandémie ya coronavirus na bakambia mboka bakonza mboka bazolanda biso donc liloba no ezali comme contribution par la nzembo. OK. Nazoloba na kati ya nzembo na bangina maloba ya mokonza mboka koloba ke apesa ka dédicace na ye mboka mona mboko ya nzambe nzambe akomi parapluie akomi couverture pour na Congo mokonza mboka abanga te alenga te mboka eza na contrôle ya nzambe na bisi bakonza mboka o bazosala mibeko na nzambe mibeko na mboka ya nzambe avant kosala makambo batonisaka nzambe église ya nzambe bako confiner yango te pour na coronavirus te. Vous comprenez? Coronavirus est au mouké et quand l'église en Zambé, vous comprenez? Zambé va confiner à Kayete parce que tous en attendent en Zambé et puis tous ça mais la carte à banda tous à l'encourager na yangote et si qu'il y a en Zambé bureau en Zambé dans l'église et si qu'il y a sengeli gloire en Zambé et puis ça met en Zambé l'un des lieux où est sengeli que Zambé où ils a libéré en Zambé l'église où il soit tika qui peut fonctionner nous t'avons quand on a ça bameka kokanisa mala bafongola biso na église prière nde kokata maladi bapesa foi mingi na cache na ba mama Rachel nazo tuna yo cache ne ya ba congolais o ba tosati ya ba soutien de l'eau na cache ne ya ba français ba italien ba américain ouais de ki maka César ya bango et puis de deux ba oyo wana batana bakashine na bango biso to la tango boye une semaine 2 semaines ezaka moko wana et comme salité et lukelo na maladie mususu siko ba o wana bazo la tango après 2 heures badongoli siko nombre ya bato bakufa mingi baza kuna to baza kuna batika nzambe libre ça nous a bazo sala to tombola eloko mususu te na place nzambe vous comprenez to banga d'abord nzambe ba fongola biso église parce que soki na Congo maladie ekoti na Congo te eza pona nzambe mokonza mboka pesa mboka na maboko ya nani ya nzambe na sengi bana na nzambe to sambela pona bakonza mboka. Vous comprenez? Amen. Parce que Bible ezoloba prier pour les hommes élevés en dignité soki mokonza zo sala malamu te to sambela pona ye nzambe a toucher motema na ye basa le peuple bolamu parce que kokamba peuple te oyo yo se féliciter à kotosa yo te. Merci beaucoup. Je crois que le message est passé, mais le moment que le biona malade, ceux qui battent en maladie quotidien dans le roi, c'est comme si aux zones que Covid-19 faisait l'école au Congo démocratique, donc il y a pas de conditions dans l'abisso. Moussa Nanzame message au azo senga na bino bo fungola ba église tant bo pesa qui est solé que so mata donc
makambo nyonso solution ezwaka kaka na nzela ya mabondo. Yo ozolanda ngai olingo soutenir Maman Rachel Mbula. Numéro na ngai eza na Maman Rachel eza na besoin ya sponsor ya émission Loyembo ya sika. Pendant temps ya confinement oyo ozwaka temps ya kotala ngai to ozalaka na bureau ozalaka na mosala temps oyo epesameli yo papa maman ozolanda émission Loyembo ya sika yaka ko soutenir ngai yaka kozala sponsor na ngai nzambe alo ya kopambola yo na pesi merci na bato nyonso bozolanda biso bozwaki vraiment temps na bino ya kolanda émission Loyembo ya sika. Maman Rachel Mbaki lelo l'homme de Dieu pasteur Papi Tumba Israël ayembeli nzambe asali contribution na ye pona mboka na ye na temps oyo ya COVID-19 oyo touché monde entier, pourquoi pas Nikolo Congo démocratique. Yo ningi pi oleka na émission Loyembo ya sika benga numéro na ngai nazali wana ngai mo mtu na yambaka téléphone ozape na moi message rekopesa moi encouragement, pourquoi pas so mo place au mbebe zali komela nga na message na ko répondre yo. Papa papi repesa numéro na téléphone. OK, numéro na ngai ezali 069 659 069 659 pe nazo profiter na pesa mbote na ba konsinanga ya mboka madenge bango makasi. Et puis na pesa mbote na ba konsinonso ya Seka TV. Merci beaucoup. Maman Rachel en tout cas nzamba pambola yo. Et puis mbote na ngana bana vision de Dieu business na biso ezana na avenue Bambala numéro 17 na Bandal. Référence terrain 5 anciens. Merci beaucoup Tokutani Mbalasima. Merci Nayo Kupar Bola moi Malama Kanaki télévision. Merci beaucoup Nayo Rodi Louato, les cascadeurs de Kanaki télévision. Merci beaucoup mon frère, merci na MC. Merci beaucoup na Gipoutou, pourquoi pas Nayo Serge Kouil Mtoza na régie kuna Tokutani Mbalasima Kimia Kolonzambe Omabota na bino. Merci. Alongola makambo abitumbayo ezali ya mikemike liboso ya alongola makambo atata na bana alongola makambo yone ya baleki oya baleki alongola makambo yone ya baleki longola makambo nambe ya bana Kongo zambo longola nambe ya bana Kongo nambe ya kilibo apapa na sona longola nalela nani akende kowano asega nani longola ngai na matangomba nini atona basale nini yaso longola makambo yanola losamo nanga yanola yesu yanola malobe